La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de scientifique, la collecte la chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Sukola, mimi toke na sukola, oke sukola, tam susu mwasa kolando tebe mbala olanda ote. Papa akio go sukola comme habitude, akio sukola. Mama remarquera ke papa azwaka taming na douche. Papa azwaka taming na douche, papa ube la bonde, dada mwasi teka msupa teke yoko ome ba poudre na yo, ba creye na yo sa ocha maquillage, nde biso tozwaka taming na douche, o sukoli, ozo poko la mafuta, ozo sala boy. Maman a compris le quoi te. Accélérer ka papa. Alandela ka papa. C'est papa qui est toilette. Papa ou me la mis na douche. C'est papa qui est sous kola ba ou me a mis na douche. Maman a qui paraté. Idée pas ma bé ezalaraté et pas maman. Et attention ma bé ezalaraté pas maman. Mais maman mon qui est peu bizarre. Comment mon ben nanga sort sous kola na douche, sort ka na douche, azwakata mingi. Azwakata mingi na douche. Engelo banine. Moi, ça n'a pas caché le quoi, mais à ses angotés, à ses angotés, à ti kaka. Ce que vous commencez comme parfois na saloka papa na maman zola maka na cuisine, zaka ke maman zola musa na cuisine. Papa a lobby à quelle toilette. Maman pas zola musa na cuisine. Tanga benga daddy, y'a na cuisine. Peut-être elle commence en Angleterre. Papa bi c'était na zoa na ke na toilette. Maman dit que papa a que na toilette. Et qu'on sait la petit besoin. Maman ce qu'on lobby na fin na cuisine na zo kalinga bilo na ba ko kalinga. Na zo kabilo na zo kalinga. A comprendre que papa a 8 ans et belé. Papa a 8 ans et belé ndenge nini. Maman a kipete. Maman so continue ka ko sala ba sauce na ya continue ko lamba. Maman beta a fungo la porte à cuisine mota na salon. Papa azate. Ezo atamo ba 10 minutes abi tam susu papa ko le kalibumu. Libumu eleki papa za na toilette, c'est normal. Yango papa aza na toilette. Mama pe abeti mwa kara. Papa pe kuna pe na toilette aza puna na toilette. Nzone papa aza komi selpisaye moko bo comprendre accent nga please. Papa azali komi selpisaye moko na toilette. Mama pe ide ezate. Mama pe kuna azo kufa kolambela papa. Pamate papa aya kolia biloko. Na minute na bande konanga. Mama atiki kosala eloko yo azo sala na cuisine. Mama yo kibongo akei na douche. Tanga ake na douche. Moni ba douche muzala ke okangi oche crochet. Musala ka ke otindiki eloko okanga ezate na bozo comprendre. Tema peke maman bazala ka yemo kona mobile na ye. Ide peze pete ke azwa amsu crochet acha na douche. Parce que c'est parce que amsu be mona ko kota be mona ko beta porte, be mama ko beta porte, be papa ko beta porte. Bazala ki na idea na te parce que bazala kaka bango mi bale na mama. Po matenza menanu apamoli bango na mwana te bande ko na ngai. Mama amoni ke papa ou mais la bi non. Oh, attends na montre 15 minutes abi eza kutu diara ngo kutu ezui papa eza kutu libumango ezui papa tant so pas ko ba madame libumo zo sala nga passe dans la toilette mais papa a sali sini mon côté tant papa a sali sini mon côté maman ayoki bo bande ko nanga ake na douche tant maman ake na douche bande ko nanga ake okuta papa ye moko azali komi sepilisa. Maman tanga koti na douche amoni ke papa ye moko azali komi sepilisa.
tant maman amoni papa bongo agangi alebi dadi elo nuzo sala kuna elo nuzo sala mobala komo ka kizengi omoni soko oyibaka chaque jour chaque bakanga kote jour ba okanga yo ndeko nanga okomo okola zoba ozoyeba to koloba oyibaki pona nini pona nzala be pona nini na minute wana papa akomi zoba yo na bindeko nanga banda ko share image oyo Mel Rose banda ko share image oyo papa mama yo kibongo akangi papa tant akangi papa komo ko akizengi bana patema eka na douche abisi mobile nanga problème nini ozo komi sepisa yo moko bo problème nini okarami contre miri boye problème nini bande konanga mobali apesa ki mwasi réponse te parce que mwasi amona ki bizarre tozana ye mwasi na mobali soki mobali nanga ayoki posa ya nzoto mobali nanga akosinalenga tokokende parce que baza marié mais comment papa ayoki posa nzoto papa ayoki bongo ake na douche yemoko papa akei komi sepilsa tango mama atangi papa atelemi karabo na chassa ablembo ayebisi papa tobima toke na salon papa na minute wana akauki omoni soki okutani na soda na nzela ne biso bana soda ezalaki soki okutana mwana civil na ka oningi parce que o menace mwana civil face oyo obimisela mwana civil akobanga akomaki bongo akomaki ya civil mwasi na akomaki ya soda akangi ye papa abanda krame ye kaka boye na malulu ezali papa komi akaramo ne mutaza na kata frigo maza na fruit makolo zolenga kaka boye mwasi pa bi papa non okomata pe pantalon te tokende kaka boye na salon ndenge osaka one bachassono na maboko papa na minute wana ezali déjà esprit ekomi déjà faible devant mwasi na ye mama afandisi papa akomi kotuna papa problème nini mobali nanga problème nini ozosala makambo oyo boye ozala mwasi so yi na mwasi te tant mususu bien mutanga comprendre que azala mwasi te tant mususu mutanga comprendre mais yo ozala mwasi ozala nga pembeli qu'est-ce qui ne va pas avec toi papa alobi eloko moko te yango moni madame na ye abenginga tosololi abito partager na bandeko ebele ba papa basala kango oyo bamonaki azosala ngo kapa azosala azomona ngo kaka azosala ngo mpona plaisir azomona azosala ngo kaka mpona boye na tuni mama na question parce que te tozwa histoire ya mutu faut posaka mutu question oyebaka mayela mutu wana makambo azoloba eza ya solo makambo ne kokosunga mpe kokosunga ta tuni mama est-ce que ntango papa abengaka yo boke na adoration yo boyaka epa papa mama na bila star aza mobali na nga toza biso maye na ndako soki asengi nga napesaka ye soki te asengi mama tokende adoration tokendaka biso mibale toke adoration sikoyo akomprendre te akiokaka papa na douche en plus aremaka papa awumelaka mik na douche papa betaka mosusu 30 minutes na douche ntango mosusu ba 35 minutes na douche mwa mbala sukola awumelaka bongo te ozowumela bongo mpo na nini mwasi nde ezalaka te yo bala bakake soki ozoyiba suka lango bakokanga yo soki osala mabe suka lango nzambe akoexpose yo en plus ezalaka bie soki ozoyiba bakanga yo mbala sima oyiba te ye na si mama na eza grâce à nzambe nzambe mutu atindi ke yo découvri ke mobali no asalaka bongo mama na bisinga la star fo mona ke makambo na yo mona efungonanga baporte ebele na ndako mobali na aza wana azalaka toujours kanda na ndako oyo tobenga bapapa nzoi soki akoti na ndako bomona ke atindi na mwasi echange mais baza bien na mwasi mais soki akoti mo papa kanda mobali azalaka kanda makambo ebele batravaillaka esimbaka te bona bakomprenaka te qu'est-ce qui ne va pas nzoni mwasi oyo découvrir tellement que mobali na ye akomi baloba nini su na lingala tebeka mobali na ye akomi sepelisa ye moko mwasi oyo comprendre ke yango efungolaki baporte mobali balingi to azwaki baraisonne o raison mpona boye normal atalisi mwasi eza raison te
yango atake bana nzambe na ba ke émission nga oyo eza émission mo zo édifier batu tozo na biso na Bible te Bible a eza kaka ke toli ya pete tozo solo etake famille yango etake na na sister nga miracle sister nga akosala intervention maman Mokami Mireille akosala biso intervention a expliquer biso na connaissance en parole azanango parce que na réponse à kopesa maman na te bande na tata osala makambo boye no me faut dans l'entourage moko baso tamba la ko ba nzambe faut dans l'entourage moko bazana crainte nzambe faut dans l'entourage moko mutu na bango to sala batama yele bazali tant osala likamo faut tout naka na benga ki ndeko na sister Mireille maman Mokambi na bisi maman Mokambi tena na problème et ninga moi ça du problème bona boy mobile nge manga so ki raison bona boy mais take yo toli nini okopesa ba papa parce que so concerné mingi ba papa to boyete ba maman ba sala ngo mais o bakangi papa to ba muto bakangi yene na likama yango ndio to kotanga kombo normal eza papa ba maman pe be ba sala ngo mais to be mingi ba papa pe bakangi papa yango to kobenga sœur miracle so ko benga biso na ligne na propos ya papa o a commis sepsa ye moko papa azwaka na ye a commis a misepsaka ye moko na douche ozana mwasi so ozana mwasi te toto ba ke tamso papa zana mwasi te esprit côté lié comment sikoyo espionner côté la yo ya commis sepsa yo moko eta kozala grand prêtre mère pembeni na yo bande ko nanga tozo ya basisa Mireille sikoyo to yambi sisa Mireille sikoyo bande ko nanga botsa fo o sona poko lelo. Allô maman Miracle. Bonjour maman. Bonjour maman Miracle, ça peut comment na yo? Ah bonsoir bonjour tout ça déjà 23 heures déjà. Bonsoir na bato banso bazolanda biso. Amen. Bonsoir. Nasi omoni sija lelo onde commencer à bengaki à partager na biso pour na propos ya mobile na ye abana komi sepsa ye moko. Malgré tout papa na azwaki raison bona boye mais tant que bana nzambe tant to sala makambo yo il faut to sala ba conseiller et tant que mutu nyo surtout na mokili soki azana azosala likambo faut savoir que na mutu moko bi ke mutu ala ko souvent la vie. Ngana monaki anazana sisa nga miracle ya ko sunga ngai na likambo oto sunga ser na biso yango moni na benga kiyo soki okoko partager biso papa azo salango moi si neza ke soto to tunda kate bien eza esprit bien eza eloko nini enimaki papa na koma na niveau ye moko ami sepsa ye moko na toilette. Ok, merci beaucoup na motuna likambo ya masturbation ezali masturbation nanu ezani po mutami yeba ezana nu masturbation ezani de fait que mutuye moko aza komi sepeza aza kosima ba partie ezali intime o aza komi sepelisa ye moko donc aza ye moko mutu aza na ete aza komi sepelisa alors na biso bana nzambe na mokana na 1 Corinthiens 6 verset 19 ezobalanga ke est-ce que bino boyebi te na tanga ngona no 1 Corinthiens 6 19 elobi boyebi te nzoto na bino ezali lokola ndako ya molimo santo pamba te nzambe apesi bino molimo ye avandi na kati na bino boye bozali bakolo ya nzoto na bino te asuki ka wana donc bible so ba ke nzoto na biso ezali temple ya Saint-Esprit donc toute partie ya nzoto na yo ezali temple ya Saint-Esprit o munoko na yo o zolo na yo o nini nyonso tu oya yo ezali temple ya Saint-Esprit sko tangu yo komi sepelisa ozo sepelisa nani wow tangu yo komi réjouir donc o komi na moment que ovandi et puis eza eloko te ke okeka mama wani ko sango eza ovandi esprit moko ozo ko imaginer c'est comme si sokoza mwasi c'est comme si oza na mobali sokoza mobali c'est comme si oza na mwasi eza un esprit o ezoya na sima biloko wana toza un phénomène mari et femme de nuit mari et femme de nuit et puis ya mwasi akozala mari de nuit et puis à mobile à cause de femme de nuit kaka yemo comme même esprit azo changer ba TikTok kaka yemo ko moli moana azo ko changer kota yemo ce kota yemo mobile
Marie de nuit nani Marie de nuit bien esprit wana e yakane na kata vie ya moto. Moto musomo na azotala ba film pornographie. Ba film ya bata milumbu mobala vandi boy azotala ka basi ya bolumbu na kata na TV. Basi bele o bazoleka na kata ba TV bazotala ba film ya bolumbu wana ba mi sacrifier ba nzoto na bango. Que moto nyonso aza komona bolumbu na ngai azui malédiction. Yango ba bakati ndeko nanga komona ka bilumbu ba tuteza malamu te. Bolumbu ko eza permis yo mona eza oya mobali na yo. Amen. Oko zante ya baba ono total moi film mo boto zo experience ni bokozwa. Tango Nzambe asalaki Adam na Eve. Ayelakisaki bango singali nde basalaka bolingo. Eza biloko eza naturel eza normal. Tango bolingo eza wana beaucoup apprendre les uns les autres. Ozomona et donc on a mutu apesaka mutu mathématique tenga na za danger onga na za maître onga za maîtresse azala na été. Ko ozomona za maîtresse mutu so azala yuma. Ozomona so tango mutu azotala ba biloko na la star mutu azo méditer ba biloko na tango ozala ye moko akoza sous na contrôle soute esprit wana eye ko dominer ye. Sko mutu tanga komi sepesati na pwe wana mutu aza pembe na yo zamba cha mupanzi na ye akomi incapable po na ye. Yon so ba kenga na posa mobilité na za besoin mobilité c'est parce que akoma ye moko maîtresse en zoto na ye. Wow. Marie de konanga masturbation ezaka amibalité même ba papa ba maman baza ko souffrir nango. Wow. Eza esprit moko bo so que je contrôle la vie ya mutu mutu no mona zana rectifier ba note nanga pona na expliquer o mona mutu mususu Marie est femme de nuit de kona ezani Marie est femme de nuit eza démon moko bo esprit moko a démon esprit moko malin o yaka na kata vie ya moto. Na mokanda na Jean 10 dit que Satan le diable monguna ayaka pona ko boma. Ayaka pona ko détruire. Le diable jamais ya pona ko bosa vie ya moto. Tant esprit wana Marie est femme de nuit et na kata vie ya moto et ye po si sa moto po boma moto suka nango. Et comme nous avons créé le scénario de péché, c'est la mort. Babi nous autres on est temple à Saint-Esprit. Tant que yo comme ko saba que na mutu moko bi ke mutu ala ko souvent la vie. Ngala mona ki ana na sisa nga miracle ya ko sunga ngai na likambo oto sunga ser na biso. Yango moni na so na biba pasteur akoyebisa mwasi na ye. Mwasi na pa koyebisa bato azala bango ngai na ko sambwa. Kende pa ya Nzambe. Exprime le ensemble likambo na ko otikate. Au moins tant que la repentance. Il faut tous quand même tous la sincère dans Nzambe. Amen. Batumi tous la sincère dans Nzambe te, oza sincérité. Yebisa mo ndeti papa likambo ya pa ya papa. Azana problème oyo ezo senga faut ba prière ezo senga délivrance nenga zana. Mais ça sincère vie na mwasi na ye. Maman, eloko na zo bunda ko tika mais na zo ko kate na yeba te na sani. Le muninga kangio, ba kangio boye bazo so na yo. Olobi pe le côté. Ozo sunga te. Ma chérie nanga en tout cas na comprenate loko yo. Ata se pelisinga mais kaka boy. En tout cas moi si maman nenga yo ki bongo. Asa maman alingi pas sunga mobile na ye. Pas ko compte ba prière. Babi prière à des personnes efficaces. Surtout moi si na mobile. Tant mo kangani bozo bond la bo déclarer moi ça ko déclarer mobile na ye. Que Nzambe yo pesanga mobile ya za mobile na ngai. Tout esprit ya marié femme de nuit nga na ye ko refuser la kata nzoto mobile na ngai. De ko na Nzambe astalaka. Amen. Nzambe pa na boyaka motema ko fungama. Bo sima la main dans la main, bo prier, miracle ko apoko et ko salem la. Mais ma bendez la rake, to moko aza ko reconnaître te ki asa na problème. Ata pasteur, ako sambela pona yo, achi yo loboko, asale ba shika baba, mais yo so kangi motema, ko so délivrance te. C'est ça. Il faut se repentir, reconnaître que j'ai un problème. Naza na problème. Il faut na lukelango solution. Naza na problème, il faut na kango ke o renoncer, o dénoncer lisumu na yo wana oyo linga bat ba yeba te. O linga bat ba yeba te, c'est alors que délivrance c'est koya. Parce que repentance est une clé à délivrance na kat na vie à moto. So se repentir te. Ata mungu na ndoko seka yo te. Oyo baba tu teke Marie de ba zela 600 na bongo mwande na sala yo. Maman, eza likambo oyo ezo sala na kat ba couple. Même ba ancien, ba archibishop, eza ba tebele baza na problème nango, eza maladie. Eza maladie. Kisi nango eza kaka Yesu. Amen. Kisi nango maman, eza kaka Yesu. Yesu nde mutu aza capable.
ya kokangola moto oyo ya koloba te papa ngai na suki na nga na basi mingi makambo eza komona motu moyen concevoir eza te parce que tema ba semence wana et déjà ba semence wana mari de nous avait na kata nzota moto na nzota papa siko papa ta kosangsana mwasi akosangana mwasi na ye mama to zo kosambela ka bio oyebi nzambe mais tellement mobali na yo azana esprit wana yo poza nango Quand nous avons omis sanctifié tant bosangana bozongani. Omis sanctifié tant bosangana bozongani. Wow. Bobota ndengeni. En tout cas. Wow. Mona mutu mususu bino bo kasane ke bon ye azozwa na eta bala azozwa ta ya kizo ya koza celibat akobala simate eza nango yete. Akoza na celibat moko do moulaye oumeli des années celibat parce que azalaka déjà la mwasi ne ya molimo ya ka déjà na 12 heures hier c'est pelisi akena ye mutabonga ko baki ngala lingana mari de nuit kwa mutapant ya dépense te ndenga yaki ndenga kozonga ndenga kozonga bozo comprendre te eza molimo na epesa ye mutakoma comfortable bino boyo kile mawa nzambe sala ndekolanga abala e nzambe nangu ye abala ye mokuto azakuto na likanisa kubala te oh abota ye mokuta zakutu kuna te poani bata bongo mona abota na monde ténèbres ayebité parce que tant oza na mari de nuit oza na femme de nuit oza déjà na libala no ya buto eso bala oza na ba jumelle kuna na moli na buta moyibo ata botita mona amona kaka asa na bana na ye asa na bana na ye to mutabongo ato baliye na bo moto boy. Oh, déjà, ça libère na molili, na bon moto boy. Est-ce que vous marchez? Amen. Et si matin. En tout cas, merci. Alors, papa, maman a give up te, a li mobile na ye, ba kotande kaka ba prière, ba luka pasteur oyo, azotambola kati na kobanga Nzambe oyo pe azana na ministère ya délivrance wana, ba kende, ba atubela papa, atubela. Nzambe azaka mbula kokangola ye. Amen. Amona teke vina esuki yende ayebike no bimusala oyo eza malamu te. Merci. En tout cas, merci beaucoup Miracle. To sepeli mingi. Nzambe mabaksela oyo susu koleka o contribuer vraiment na lisolo oyo sungi bandeko belo balandi o live. Nzambe apesa su sagesse, nzambe so baksela oyo susu na oyo bimi na poka lelo. Nzambe abaksela su koleka lisusu. Merci beaucoup. Wana toko yamba papa moko la ligne awa papa lobi ke ba mama ebele bakosa makam papa moko so lingo sala commentaire okoyo ko benga biso pe live o te commentaire. Merci beaucoup Miraesa wana suivre to ya mamutu mususu. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. D'accord. OK, bye bye. En tout cas Nzambe apambola Miraesa makamu sister langa Miraesa lobi eza truth eza vérité. Eza vérité ndeka Miraesa utoloba wana eza un esprit na makambo wana papa to ozo sala yozo mona ko sala po o misepsa nzoto na yo ozo péché contre nzoto na yo moko eza lisumu kene imagine ndenge seng na biso Miracle utoloba to ozo sala loko ngo makanisile ke na musika makanisile to ozo ke musika msozo kanisa so pe wana dozo kanina minute wana esprit wana evandi kati no papa yango toza na besoin apela papa moko so akoki kobenga awa toyoka ye so akoki kolobela biso nini papa moko so akoki kolobela biso nini papa Jean Wangudu oza na commentaire arobakisa à propos sujet papa Jean soki mutazate tokoleka bandeko na tokomi na suka ya kosenga merci vraiment na sisa Mireille pe longa pe na koyiko bakisa boye na nyonso tu papa nazo sala azali kobenda milimu mabe na kati ya couple na ye bandeko na ngai soki totali ba couple belé a omona mtu avana mobali 5 ans 10 ans 20 ans 25 ans 30 ans omona libala ngokala mama boye katani
omaka libala ngo kamba ma libala esili bande ngolo bani za ba cause ya ba art yo ba couple bebe asala quelque soit maman quelque soit papa mais o likambo ekweli mingi papa to bela ngo mingi papa donc ba ke makambo ebele ekwela ba couple ebele za problème oyo ezotake ba marié mingi bofani bela mobali na yo ozala kanda kana mobali bo ozala kanda kana mwasi na yo ni tebe ke esprit wana evandi kati na yo eza esprit moza kana makasi ekolingi ozala gentil te na mwasi na yo en plus ba conséquence nango bandeko na ngai ezali ndenge semira yo toloba awa ekobendela yo ba femme to mari de nuit obendi esprit wana esprit ntango ozosala acte wana ya komisepisa yo moko papa oza kodétruire nzoto na yo moko ntango ozosala makambo wana papa na ngai oza kodétruire foyer na yo yo moko parce que semence wana ntango ozosala eza kati na nzoto na yo ntango boza kokoma ke bozala na mama bosala na mama adoration tema ke esprit eza kati na yo okopesa yango mama ntango mama akozala esprit wana aboti mwana abimi victime na esprit oyo baboti bazali kosala en tout cas nzambe apambola biso nyonso atu nasengi na sister na nga wana yo moko oyebi place ozali nasengo merci na sujet oyo biso tozwi part na biso tokomi éveillé eza na prière eza pe physique bondeko na nga soki omoni papa azosukola tozala mpe na bacaratere mingi oza mpe na douche ozotala monene moninga azosukola tozala na bacaratere wana mingi bamama omoni papa azosukola akende ozwi mwa linuka oniki papa na mokongo ozwi mwa savo olekisi papa na mokongo oniki ifo mpe toeveyaka mpe fotala mpe sage ezali kaka otika papa na douche ye moko pendant 10 minutes 30 minutes papa moko asukolaka no oza mobali oza mwasi ya papa moko te papa tosukola bamama la star abeti se te ifo mpe kokreaka mo papa tosukola okoti na douche oyebi mobali na nga na ye nasunga yo pesa linuka naniko mokongo oniki mokongo na minute la mobali esprit wana ebana otaki ebiki nusu nasukolaka na madame na nga ebala chaque jour te na bamama tosalela yango mingi papa tosukola oki otala papa mpe na douche papa tosukola papa osukoli bie te onika koto mokongo oniki papa mokongo papa na mwa litoyi koto osali te tola na leksi linuka a bela leksi oga a oleksi ga na nsima litoyi ya papa omoni ke osungi mpe papa donc nasengi merci mina bandeko na ngai oyebi kaza na sujet akoki kopartage na nga limero na nga na Facebook bio komeni nga na WhatsApp bio komeni nga otine nga message na Facebook na utoloba awa opesa nga lisolo bike lisolo oyo ekokosunga ngai pe ekokosunga yo ekokosunga bandeko nyonso to bakolanda biso na Facebook eza lisolo moko eza bien eza lisolo moko te ke moni ke sate na sens te mo ke lisolo moko édifier mutu te na te lisolo moko te ke o mutu ako profiter na ngote noto lisolo oyo ko tonga nasengi merci na si papa ngaka a intervenir à côté te na yeto so ngol banini merci beaucoup bandeko na nga to monani dimanche prochaine yana osenga ba mama nde babaka ke mwasi atongaka ndaku ba mama tozalaka na bitite mingi ya kozala toujours na présence en Nzambe tozala na caractère mingi soki papa abimi ake musala ta musu esprit ne ko otake papa na ndaku te na ba misala makambo ezosalama partout ezosalama wapi na ba restaurant wa makambo ezosalama mais soki mama oza wana mabolongo na ye ngunza maka tango papa azobima lobi Nzambe na ti mobali na nga na nzela na maboko na yo protéger mobali na nga esprit ne soto nge take mobali na nga mona mobali na nga te ndeko na nga Nzambe alola asala litoyi mpona koyoka akoyoka yo Nzambe alola asala misu po yo mona azomona yo bamama tozala toujours na baprière to soutenir bapapa na biso mama place ozali opesa yango histoire okolemba te soutenir papa na baprière place ozali na église bosanganaka bokokutana mosala Nzambe soki papa alobiki azokoka kotika yango te mama sunga mama bokoluka mosala Nzambe aprie mpona papa Nzambe akosala bino bolamu pamba te eloko mo eleki Nzambe ezali te merci beaucoup famille na ngai tokomi na suka nena mona ba j'aime biso nyonso tu awa wayebi ka sepela lisolo oyo wayebi ka sepela star ndenge alingaka nalingi ba j'aime na bino encourager ngai
Tala na zuita na fandi boya j'aime na bino ba Rachel John Ngela. Na pesi bino mbote mingi. Mirae. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga monona za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Soko bo shano kanshika biya kanaringi ya mani ya kami kopesa nga pasadi wa.